Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout seul, ensemble, Kakandi, sur la Kanabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazana image moko, Naye, Nathalie Sabino, toujours la RDC Kinshasa. Yaya to kotsa ba émission mais le photo le belana bouquet ba makambo sa malamboka. Simba Nabokebi, question Isaboy. Bana poto baza tracassé na niveau ya aéroport. Yaya sokozo kende na Kinshasa, to sokozo kende na RDC en général. Kolingate o kende na substance moko ya net. Parce que to koma na moi esprit ya intégration ya ba mindele. Oyebi ke na oke Belgique, budget nanga ou bien dépense nanga et kozala ya 200 €. Oyebi ke na okende na États-Unis, na oke na Canada, budget nanga ou bien dépense nanga nazoke nango ya 500 €. Mais sokozo kende Kinshasa ya jamais ko kende na ba substance moko ya ba net okotikala na Kinshasa oko souffrir okomona mamonambo. Kinshasa tracasserie eza makasi. Bana poto ba leli na aéroport, bana poto ba sili mayele main. Avant to pesa o ba détail, landa non nde kwa mobali oyo kandenga zoloba ebongo tozonga na détail to landa. Sur tous les plans, on est innervé. À 2 h du matin, pendant qu'on a mis test à Covid. Allez, là sur l'aéroport, parce que là, 4x4, on va tirer sur l'aéroport, on va tirer dans les délais comme ça. Sur la solution, on va potonner, on va mourir à son nez. Aussi, dans notre faute, c'était révision dans ma famille. Tout ça, il n'y a rien qui marche. Sur tous les plans, il n'y a rien qui marche. Moi, peut-être désordre. Il y a des chronos, maintenant la présidence, si la moudassée. Donc, moi, merdique. D'accord. Tantine, dans l'événement, il y a surtout des Lobanini, mais comment c'est ça les gars? C'est pas normal. Comment l'aéroport, on a vraiment pas travaillé, tu vas dire la puissance, tu vas dire télé, avion qui est. Tout ça pour la relier à Batumbo. Maintenant, vous ne trouvez pas la solution aux gens qui sont au Vandiboé, Foyer, Batumbo va libérer l'hôtel, tout va moyen aux zones à terre, tout on a une pénalité. Nous, on ne paye rien du tout. Et puis en plus, l'aéroport, ils sont là, ils disent rien, ils nous laissent comme ça. À notre merci. Non, c'est pas normal, donc ça change. Ouais. Non. Bon, Tantine, yo lobini parce qu'ils ont les cassicos dans le journal. Non, il faut que tu. Attends, j'envoie d'abord et puis après je. Ah, d'accord, vous envoyez parce que là, bientôt je vais envoyer les images. Oui, non, faut tout envoyer. Faut même pas oublier de dire que la personne qui s'est fait taper par un DG ici du tarmac, on se permet de frapper les gens et on se permet d'agresser aussi les autres. D'accord. Ok. Tu vois, je suis en train de filmer là. Vous allez voir les bagages des gens. Bagages est là. Vous voyez les bagages sont là, nos bagages sont là. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Vous voyez les bagages sont là. Un bagage, je montre ma bagage. On a ce qui est vraiment des batiki biso, regardez. Bagage. Na moni ozoka. Ils ont me filmer là aussi. Chef d'escale, n'a bien combien de.
Voilà, donc là, pas de solution. Apo Firenze P a raté vol. Apo Firenze P a zolela na Kinshasa. Ouvie na biso apo, oya sala ra théâtre monier. Yepe fola zonga na esika ya vanda kame. Na minito apo Firenze a zolela. Ba mama balobi bien yaya osho libéré hôtel. Ozalaki na billet na yo. Oza na jour de voyage, na air de voyage. Okoma pena na aéroport boye, avion izate. Fula kakati, batu batondi, bamususu batikala. C'est-à-dire, en RDC, tout est possible. Maman a qui déjà billet, azana jour et l'air de voyage. Aye na jour, na air na ya voyage, balobi avion et tondi. Wana na yoki yango kaka na RDC, na yoki kaka na Kinshasa banda na botama. Boye penda boye na aéroport, avion et tondi. Des choses. Avion etondi batu ba okokate fula kakati batu ba leki trop ba mususu batikala bango wana bazolela séjour eza déjà na suka nango mbongo azaki nango esili a libéré hôtel parce que afuta ki mbongo na selon séjour a libéré hôtel selon jour ou journée de voyage selon l'heure de voyage akangi bisaka na ye azongisi fungola ya hôtel aye na aéroport po mata avion na boule kaka ya intégration wana boule à France etondi na mutu boule à Londres boule à Canada boule à Belgique aoya na boule à mindele ke na okende siko na air nanga wana intégration ebele na mutu akoma na aéroport boye avion eza plein mais eza plein na nyavandi na place onga na futeli billet inconnu point d'interrogation tala degré ya désordre. Tala degré ya désordre. Quand ndende kwa mobali alobi désordre bandi na mutu ko banda na likolo tina manzaka ya makolo kolongola mutu te wana ngate yende auti na Kinshasa ye wana azoloba po bino bolinga explication te ye moko alobi banda na mutu tina manzaka désordre ya ona ngana la sabino bande ko balobi des choses yonde mobeleli ya communauté belela yebisa bana poto tango bazoya keba na substance. Ya soya uzoya na basibistance ya intégration oyebi ke 1000 € na kosala 10 jours. Ah bon? Na Kinshasa eza bongo te. Na Kinshasa so okena basibistance ya net ya soni. So ozokende Kinshasa keba. Za na substance ya bien et kozala faute na yo te po zanga kimbongo. Mais faute ndezo uta aw na gouvernance ya mboka. Faute ezo uta na gouvernance. Voire même bazo beta tata ya mukolo ndengo wana ba betie na aéroport wana ya zoya na bula intégration ayebi ba loi ebele na mutu nzoka na RDC loi ezalaka te nzoka na RDC état de droit peza te nzoka na RDC droit de l'homme pezalaka te du fait que tubima kala ba esprit wana ya ba intégration ya ba droit de l'homme ya ba état de droit ozoya nango or que yo ke na mboka moko eza en jungle. Donc voilà eloko twenga to lo bango wana papa maman simba na bokebi baninga bango wana baleli faites attention yo po kende ko lelande baninga baleli et ko sala bien te. Merci beaucoup au twenga to lo bango wana partagez votre émission ya pesa bande ko msusu batal tango kende Kinshasa keba na bikenda kena yango wana oya zana mato ya ko kasai nini oyoki aimez commentez votre émission ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah émission Zakoya. Ciao.